Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azwami na Istanbul wapi akomaki mokolo ya lobi vendredi 17 décembre na pokwa. Ancien gouverneur ya Congo central Atou Matubwana Kangami pe aza transféré na parquet général près la cour de cassation. Ba rebelle ADF babomi 6 civils na Mambasa na province ya Ituri. Wana nde ba sujet auto ko développer une édition ya mokolo lelo ya KNB News on azali na plaisir mingi ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandi kaka nde na lobaki ne bandeli chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami na Istanbul wapi akomaki mokolo ya lobi vendredi na pokwa. Image pe commentaire nelema oya na Tansiata. Chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na pokwa ya vendredi 17 décembre 2021 à Istanbul. Avion oyo bandai komema couple présidentiel et atterrissaki na aéroport international Istanbul Atatürk na début ya soirée. Azelami na sol turc, chef de l'état congolais pe président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki salué na descente na ye na avion na comité moko d'accueil restreint oyo ezalaki composé na ba officier turc pe congolais parmi bango chargé des affaires Edouard Liwaka. Invité na sommet ya partenariat turc-Afrique oyo efongami mokolo ya vendredi na palais des congrès d'Istanbul, président Tshisekedi ba chef d'état mususu lisusu na ba gouvernement africain ba ye ko échanger sur ba voies et moyens ya ko renforcer coopération Turquie Afrique na ba domaine économique, sécuritaire et culturel placé sous le thème partenariat renforcé pour un développement et une prospérité mutuelle. Ba travaux ya sommet oyo ya au niveau ya ba chef d'état pe ya ba gouvernement africain pe turc ezali ba moment moko charnière ya stratégie ya rapprochement entre Afrique et Turquie. Sommet oyo ezali pona objectif ya ko insuffler nouvelle dynamique na kati ya partenariat stratégique entre Turquie et ba pays ya continent africain. Pe lisusu ko établir également bilan moko ya des précédents sommets oyo et salemaki respectivement na Istanbul na 2008 pe na Guinée équatoriale na 2014. Et c'est ngeli pe ko noter que ouverture ya sommet oyo ezalaki précédé d'abord na réunion moko de travail ya ba ministre ya ba affaires étrangères ya ba mboka nyonso oyo bazali ko participer na kati ya ba travaux oyo pe et se déroulaki à huis clos. Ancien gouverneur ya Congo central Atou Matubwana Kangami pe aza transféré na parquet général près la cour de cassation. Image fait commentaire Nathan Siata. Ancien gouverneur ya Congo central Atou Matubwana Kangami mokolo lelo samedi 18 décembre 2021 à Kinshasa na République démocratique du Congo akangamaki en exécution ya mandat d'amener oyo esalemaki na procureur général près la cour de cassation oyo azalaki koluka ye pona ba fait ya ba détournement ya ba fonds publics suite na rapport ya IGF. Information oyo ezali confirmé na source moko proche ya dossier sengeli ko souligner que arrestation ya Atou Matubwana et sali bongo suite ya conclusion ya mission ya contrôle oyo ezalaki mené na inspection générale des finances IGF na mois d'août eleki na Congo central na ba terme ya ba mission na bango ba service spécialisé oyo rattaché na présidence de la République ba ki ko dénoncer ba malversation financière na province oyo Atou Matubwana abandaki ko gérer. En effet, IGF a révélé détournement il y a plus de 3 millions de dollars américains. Ba révélation oyo eko conduire ministre national ya intérieur Daniel Asselo à suspendre Atou Matubwana na ba fonction na ye na septembre ya année oyo tozali pe intérim na ye ezalaki bongo assumé depuis lors na vice gouverneur Justin Lumba kasi arrestation na ye le lenge et salameli et sali pasi pe mawa et sengeli koyeba quand même que azalaki gouverneur ya province Mobimba. Donc ba manière oyo la police topé ba service de sécurité ba kangeli et sali bien té poité azali père de famille certes
akoki kozala moyibi ndenge batinoso bazali koloba ki a détourné mbongo kasi esengeli koyeba pe ke nanu ba juge te nanu azali condamné te azali nanu présumé innocent c'est que kokanga ye ezali pe na ndenge moko esengeli ko respecter ba droit de l'homme ndenge esengaka to pe humanisme donc esali pasi pe ma botala ndenge bazali ko mema ancien gouverneur ya Congo central lokola moyibi moko awuti koyiba téléphone na wenzi agambela to pe na zando alors que azali ancien gouverneur est-ce que mutuka nde esangaki ya komema ye moto to vélo pour batambusa ye na se ya moi boye pe bato bazali kowolola ye esali malamu te en tout cas soki oyo nde penza état de droit mabe makasi Kinshasa eleki partout. Population congolaise va réagir en dengue la police congolaise va sangana la police rwandaise pour na kosi sa insécurité na ville ya Goma. Boka ndenge va réagir ça qui na micro ya Peggy Ilunga. Vraiment toujours regretter mingi na biso ba congolais eza passe pesa son na makambo bino bozo sala. Vraiment bozo sakana na biso pourquoi pona nini bongo na bino bana mboka. Tokanisa ki Kabila oh Kabila Rwandais, Kabila Rwandais, Kabila Rwandais. Yango azobundisa biso na yo mwana mboka. Oke kozwa police ya Rwanda aya kotiela biso sécurité ata bino moko. Ba policier ya Tanzanie bazate. Ba policier ya Sénégal bazate. Siko kaka ba Rwandais oyo bazobundisa biso koboma biso eri nyoso. Vraiment boke kozwa bango baya kosala nini na mboka na biso. Eloko nini bakoya kosalela biso? Papa, bazwaki basoda ya Rwanda po baya kosilisa biso, baye. Bazwi ba Rwanda baya kosilisa biso, basilisa biso kaka. Na ba Uganda. Vraiment, nini tozo sala? Vraiment ba pays mususu ezate na Congo esila, na Afrique ba pays mususu ezate bazwaka ba Rwanda. Pona na nyonso yo tu ningai nazo regretter naza na regret makasi yo nataya Mobutu ndenge biso to monaka Mobutu ba pays nyonso wana ba pays voisin wana nyonso ba président bango epa Mobutu babanda koza kola ba gouverneur bando banga biso ba banda ko banga makasi epa Mobutu babanda ko bima ba gouverneur ya Mobutu ba gouverneur ya ba province epa Mobutu babanda koza na qualité wana na ba titre wana mais lelo Rwanda, Uganda, Burundi, soki banani bakomi ko chapeauter Congo. La police ebele ya ba police oyo bazana Congo. Musana bakoka ko kanga biso, soki akutona mwasi, soki bakuti oboende kokanga biso. Mais ko bundisa ba rebelle, il faut bazwa ba Rwanda po baya babundisa ba rebelle. Mais Rwanda wana po na ngai. Rwanda epa na ngai epezaka pays rouge epa na ngai. Na lingaka na contact moko te na bango po soki toza na niveau yo eza bango po nini toza na frontière mais makamonyo se kute para po nini na Brazzaville makamonyo se koma ya famille compétence ezalaka lisusu te ekoma munoka mboka incompétence ekoti na makamonyo bon général oyo akozala makasi na makamwana bote ete ozwi muta famille oteye musani ya kosala ndimi azata ba général nyonso oyo ndenge mundele belge balobaka to ebisa bino clair musala ya armée liboso ifo yeba bangala bao nyonso tangi wana na ta Mobutu nde bao ba poudria ka ba Rwanda ba Uganda bango nyonso bayokana te nde bao wana sikoyo ekomi tribalisme tina armée yango wana to mona pasi mais na po na ngai bozo ata ba Sénégal bino Afrika nge suka kaka na ba pays frontalier Afrique Libye zawana Afrique Sénégal zawana Côte d'Ivoire ezali, Ghana bazali, kuna barmé ezalaka te. Barmé kaka armée rwandaise, armée ougandaise, nde barmé biso o baya ko protéger Congo ka bango wana. Na boyi yango, na boyi. To ka bango pe lisu te. Soki so la pouvoir ezaka ya population. Soki réellement pouvoir ezaka ya population, to boyi. Rwanda basa makamona na Rwanda. Ou bien pe biso pe ka intervention na Rwanda po tondi. biso toyebi na série ya Kabila père ndenge barwandais bazalaki awa ndenge abisa biso bazala lisusu te ndenge mpe bazongisa bango tolingi su tozala na compassion na bango te ozo comprendre mais babiloko ezozongaka sikoyo ifale Kabila sala yango balekisa sikoyo na façon moto mosusu oyo tokasaki mwa mboka eza bien te tozalaka bato ntango osamaka mosusu oyebaka soni eza wapi
bongo so nga na makambo indi na mboka na okende wapi ozo comprendre de biso nde toza boye tolongwa na bakongo oyo tokende susu na bamboka misusu kovandanga mpo na bango bakabela bakonde mboka oyo bieni tozoyeba te de soni mpenza na pasi eloko nayebisa bave na biso ya bagénéral bave ondekani bave tozawa en tout cas mboka oyo batikani na maboko na bino biso toza bato ya se na bino luka botalela biso makambo wana so botiki kaka bolali un jour tomona toyaki na bandako baye kobimisa biso moko koboma. Mais tout le monde a c'est dommage. C'est dommage parce que tu as vu moi histoire à Mboko pena mingi tri. Parce que Mobutu okende biso tozana bana miki. Mais parce que baba mingi ça na est wana. C'est soit des Rwandais na ba Ougandais ba osaba makambo wana na yeba ngoti. Siko lelo ba Rwandais ba rocha biso poa. Veut dire armée na biso comme naïf. Et ça dommage parce que les lois passent au Nyon sur tout le monde en RDC. Et ça cause à Rwanda na Ouganda. Et alors au moment où le gouvernement place ba nga masquer biso pour ba sala ba makam na bango ça ba avantage na bango. Mais pas ces années ya biso petit peuple. Au moment où le général belé to moni na Kinshasa awa. Kabila le père bandeko ya. Ezalaki so longwe Goma bokomi masisi ba matibino ba pété. Ba général na ba bundate. Parce que afdela ya ki peuple bandoti ke la bango liberté bazokota baota mona petit peuple ba biloko mo ndenge wana et ala ki balongo ki sangani ba komi na bumba ba mati ba pété naza desi atake na mboka nanga na lingi Congo nanga na zala awa naza desi ya vraiment la plupart ba jeunes belé ba congolais ba okima ba okufa na ba Méditerranée pour passer le cas réfléchir donc nini to salité donc nzambe kaka sala c'est tout 11 civils babomami na ba rebelle ADF na Mambasa na province ya Ituri. Nathan si à ta reportage. 11 personnes babomaki bango na nouvelle attaque moko attribuée na ba rebelle ya ADF na butu ya jeudi pour na kotana la tongo ya vendredi 17 décembre 2021 na chefferie ya Babila Babombi territoire ya Mambasa na Ituri. Barabel Oyo bazwaki d'assaut localité ya Masiko d'après autorité coutumière ou azaki contacté la presse locale mokolo ya lelo samedi 19 décembre 2021 na village Masiko na ouest ya Biakato Mai route Kasoko Mutongulu sikor ya ba civil o babomaki bango na basayan ezalaki découvert mokolo ya vendredi na kati na yango 5 na veranda ya Ilimba. 6e corps ezalaki bongo retrouvé non loin na esika yango à quelques mètres. Lisusu 5 personnes baouté kozala tué kaka na journée ya jeudi wana na même agglomération ndenge bazali ko indiquer na ndeko Narcisse Muindo chef ya localité Musiko. Selon même source basayan oyo ba incendier véhicule moko oyo bande ko mema ba marchandises na lukaya lisusu 3 ndako ba activité na plusieurs secteurs ezalaki bongo paralysé pe déplacement moko massif ezalaki constaté ya ba habitants oyo bazalaki ko kima coin wana suite na ba théorie oyo répétitive société civile ya Babila Babombi territoire ya Mambasa ba décrété journée moko ya deuil mokolo ya lelo samedi 18 décembre pona ko interpeller ba autorité pe ko compatir na ba famille oyo ba uti ko zala toucher na ko bungisa bandeko na bango pasi pe mawa surtout na période oyo ya état de siège. Déjà bon message nango ba chips au Beltesco atia na marché yango eza kitoko wapi pe ezoteka ma partout bolia bokopesa na raison. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo
Betesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na golia ezali ba snack oya Betesco oye bimisiko oye ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oye ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boum oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Betesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisama ozali kolia elenge ezali ko bakisama ozali kolia goût ezali ko mata yango babenga yango croutos yango babenga yango boum yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Betesco biso toyoka wana poto sunga poto créer appétit de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Betesco mopanzi nango po soki logo ya Betesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Betesco yangwana nde ba snacks oyo Betesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pour la santé kitoko. Kinshasa, elle est partout. Kindoki politique avec Naomi Pilande, émission Oyo KNB News atina YouTube. Awande sika bozwa kabilenge ngelinge pe émission oyo permetaka Congolais nyonso wa azali banda to pe na kati ya mboka eba nini ezoleka na mboka na ye. Kasi bobo sana te ko s'abonner. Biso tozo c'est la discours où le président élu Monamboka Martin Fayulu koloba le 30 décembre parce que discours à monsieur Félix Aloba qui a ngo liboso ba militaire IDPS wana zo arrangé parce que mboka mobimba Afrique mobimba c'est la discours moko où Martin Fayulu koloba ngo le 30 décembre ya mois o mais concernant discours ya Chilombo Toyi koloba que na kati ya discours wana eloko malonga ebimaki ezalaki te parce que discours il y a état de la nation discours oyo boye mokonzi mboka s'adresse à na batu ça discours coupé sa bilan na zo kimboka na boye na sali boye na matisi boye parce que kotala na discours ya Félix ozomona ka que c'est monsieur qui se plaint trop depuis pouvoir oazo qui le 4 janvier 2019 tilelo ozomona balaki FCC mutuzo bloqué ngai aye koloba ete sima FCC komi ono union sacrée et puis lelo ozomona ka que non aza toujours ko se plaindre lobby awabwe koloba to décortiquer un peu le discours ya état de la nation ya monsieur Chilombo au mona que non par exemple na domaine emploi monsieur Félix il a fallu koloba que non Joseph Kabila tikaki 8000 jeunes bazaki emploi ngana ina travailler na makis na batisi bakomi na 15000 jeunes au bazui emploi côté wana ozomona que non monsieur Félix a zappé en on dirait aibi en côté tu es na domaine ya justice ozomona tango ça même ko condamner justice o ya yemoko c'est là pour que non monsieur Félix se tali bien depuis comment na moto ya mboka o ça tout ça li constant que non c'est un président le plus tribal au RDC tikana nous kozwate parce que tant ozo kwa ka bandeko o ya yo buuti na bango espace linguistique moko ozomona que non mboka ba gérer ngonde ngwana te parce que bazo gérer mboka na esprit que non o ndeko na biso muninga na biso ozomona que non moi vraiment beau travail pour que république ait avancé ils a été passé sur totali au monde que non le lo tribalisme et qui autant la cour constitutionnelle les amours tout espace kassayen autant la cour de cassation tout qui même le lo ba outi konomé DG ane ozomona que non ndeko Félix azamutu o vraiment atali espace géopolitique té alors ozomona que non na discours na esokotali na page 19 20 au moins que non ezaka copie coller à discours monsieur Joseph Kabila atenaka na ba ne o outi koleka parce que a outi koloba na secteur il y a énergie que non tout ça la courant to yebi passe na bino ozomona que non akei même musika ko finga ba kongomani ko loba que non na yebi que ça mois salaire parce qu'il a employé ça comme ça je sais que non il a été sincère il a été sincère ka yebi situation ndenge ezali bana bomba ngoto aza maman Naomi tant tu ya kana pouvoir tu ya ka pour résoudre des problèmes au foot ba fonctionnaire et puis kuta la sécurité en mboka
Mais tant que des choses à reconnaître dès le départ 2019 que non, j'ai été bloqué, mais c'est que moi je connais, et ça que non, FCC et Banakinde ko bloqué peut-être compétences au Bandeko Bayaki nango. Alors depuis Bandeko FCC Bakenda aux hommes que non, Ndeko Azoe Baelo Koni ni Rosalate parce que et ça comme si yo papa landa. Parce que le zala qui bande FCC va bloquer qui est le autu ko funda sama lukonde que no gouvernement ba waro eza gouvernement ba incompétent ba sale le côté donc lobby même ce que ça la tachoté en 2022 au moins la monsieur Félix a koloba yeti ezala ki ngate c'est le peuple congolais qui m'avait bloqué pour qu'il na sala nini vision na ngai na réaliser en côté donc concernant le discours de monsieur Félix c'est un discours creux au iloko malonga et bimi na kati na ezate parce que koloba yeki non nazwaki na présidence na ngai na sali nyoso na moto ya union africaine na c'est kimia entre Égypte et Soudan. Aux hommes, c'est kimia entre Égypte et Soudan. Et résout des problèmes à Congolais. Tout le domaine est énergie tout de suite, régie des eaux. Mais ma pemboka na niveau ndenga lobela ki ko fungola mboka na un espace international les APK moka ba. Mais mboka déjà ouvert na ba relation union sur Libanda. Il y a quoi bisabiso iloko nini asika. Ouais, ça dit tout le monde parce que maison Schengen avant et quand maman Naomi maison Schengen banda qui déjà fonctionner. Maison Schengen est tu et utaki ko kama d'ici na presque fait mandat Joseph Kabila. Non, ça est là ouais sikate mais c'est Félix Enango. Tout un domaine par exemple la sécurité. Au lieu à koloba que non ko tombo la basuda na biso que non basuda na biso basali musala malamu na féliciter bango mais au moins monsieur Félix ko kende ko kumisa sa armée ougandaise na armée rwandaise déjà na kati armée na biso et ça déjà bokabwani parce que yo mukonzi amboka oki ko kende ko pesa ko tombo la ba force étrangère était par rapport à bana na ndako ça comme si yo mama na ndako bana na yo oloba no bana na ngai na ko pesa bango moi priorité mais aux autres priorité ya ko pesa mwana o par exemple mwana ya mbanda ozomona ngo que non monsieur Félix na makambo o nyo solobaki mama Naomi il n'avait pas de maîtrise na makambo lobaki et puis cohérence c'est ça qui était parce que il s'est contredit plusieurs fois tant on lobi que non tout ça la remaniement d'ici mois de février à Waboy et puis quelque part à Kobanini élection zali alors ozomona quelque part tant on lobi que non gouvernement Oyoboy va répondre dans tête à population il faut changer gouvernement musika parce que pour votre information d'ailleurs je vous informe na ba source haute aussi et ça le gouvernement Oyozobima et vous allez peut-être ndekwa ko bima quoi premier ministre en un espace équatorien si je peux dire alors tant on va reformer gouvernement asika ou bien par exemple a nommé premier ministre na mois mars il faut que ça la ko sala nini koluka majorité ko tala banani baza ebele pour constituer gouvernement et ko soit biso temps aux hommes on vous même biso mais 3 mois ou bien 4 mois alors ti gouvernement asika yevandaka ti babanda musa ba investir bango aux hommes on a été notre ko même ti fin 2022 gouvernement wana e ko vandate alors mutu akuya si abana ko travailler pour akokangisa mbonga maponami ozomona que non élection en 2022 et ça déjà ko maman mbongo mokote eza déjà mise à disposition pour la élection on a démontré mais budget ça mbongo te mama budget ça ba prévision budget ça mbongo te que les gens connaissent ça même temps tozo ba que non budget na biso RDC ça 7, par exemple 7,5 milliards et ça mbongo réel beauté ça ba prévision au bazo voir que non ce que tu travailles du tout comme la boue tout comme la boue mais comment on a makambu o nyonso o monsieur Félix s'est contredit donc bonne volonté ya ko organiser maponami izalité yango wana o mona ki biso ba résistant ndengena lobaka toujours na approche Adolphe Monzitu na soutenir ka ba idée Adolphe Monzitu alobango plusieurs fois que non Félix a voulu changer même mais le gouvernement et le comme Malonga et ko changer izana ngo wana te. Est-ce que papa moboko lia koki kolia mbongo ya libala aussi longtemps papa moboti aza en vie nde motuna etuna mi mokolo ya lelo na KNB News boka ndenge bakino ba réagista ki na micro ya Peggy Ilunga et ça la pasi mingi na bana oyo ba papa ba sundulaka koyeba ke aza na papa quelque part kasi azala kana irresponsable pe azoka swena lokola mwana nyonso te yango to mona ka bana mingi tellement ki akoli na ba blessure intérieure ba koma kamitema makasi okomona zomi lobela soki lelo nzamba pamboli ngai na komi na mbongo papa nanga kolia ta 10 francs na ngai te ata aza na pasi na kosunga ye te ya pasi kutu koleka komona bana misusu balobaka ngai mbongo na ngai libala papa na ngai akotikala kolia te ezalaka na si ya pasi nde bana mingi babimisaka maloba wana
toyebi ke misusu bazwaka chance okomona mama ake esika abali papa mobokoli azobokola ye malamu kasi bana misusu bazwaka chance wana te kasi koto mosusu mpe kolobaki papa nanga kolia mbongo nanga libala te eza kobloke lipamboli oyo nzambe apesi yo mpo soki alobi maloba likolo na yo ekozwa yo mpo aza kaka papa na yo aza na droit ya kolia mbongo no ya libala yango biso magazine KNB News totunaki na bakinoa soki papa mobokoli akoki kolia mbongo ya libala aussi longtemps que papa moboti aza en vie. Oui papa, eza normal te. Eza normal to pe eza normal te na sens nini ke eza loi de la nature. Papa abokola to abokola te soki mwana ye abali aza na droit ya kolia mbongo na ye loba ke papa wana azala reconnaissant ke na bokoli mwana te na sali dépense pa mwana ngai te mais muta bokoleli ngai azali apesa ye honneur wana pour na signe reconnaissance mais normalement parent biologique azaka na droit ya kolia mbongo libala mwana ye abokola to abokola te akufa to aza na bon moy donc azaka no obligatoire eza fois lia soki aza na bon moy te bandeko na ye baza obligé ya kolia mbongo wana lobaki baza reconnaître ya kokanisela mutu wana bokoleli bango mwana obie ndeko kotangisa upa ezaka loi de la nature eza bongo ata papa na ye atangisa te azala bien azala mabe azala ndoki azala nani azaka ka papa oyo aboti ye yene mutu asalaki ke azala na mokili donc eza loi de la nature faut lia mbongo mwana ye yenda azaka reconnaissant ke na asalaki nange eloko te mpo mwana ngo bon conseil na opesa bango mwana nkoya to bokoli ye soki aza mokie na bameme obie obokoli ye na bambwa mais mokolo olapta kaka ide ke aza nkoi alukaka mokolo na ye nde yango na opesa conseil na mutu oyo azobokola mwana ya ye oto ya ye te obie mwana mwasi obie mwana mobali soki ozobokola ye na ndako aza ya yo oto aza ya yo te tiaka na mutu mwana mutu aza kaka ya mutu donc il faut zala kaka nekenge na makambo nyonso mpo ya bato alukaka mokolo na ye conseil na opesa ye kaka yango wana mbongo ya libala ezali papa abota ye mpo azotambola makila ya papa wana azotambola makila ya papa wana papa wana nde akokanisa nde papa mobokoli na nsima na ye na mobali nde bakokanisa papa mobokoli na nsima mais papa fali ya mbongo wana mpo aza makila na ye makila na ye ezotambola nzoto ya mwana wana droit ata mokolo moko te akosalela ye ka kado ndenge abokoli mwana wana akozwa badroit mais azwa biloko azwa baveste bambongo nyonso lokola papa telema mpe na sale ezalaka te mpo makila na ye eza ya papa na ta aza fazer makila eza ya papa wana telemisa ye te batelemisa papa abota ye mpo ayeba ke bato bayeba ke papa abota ye wana o wana azalaki mpe mobokoli na nsima feti babosanaka te mwana mutu aka mwana mutu ata olalisi ye na butu na ntongo akotunaka mama na nga aza wapi ata omelisi ye libele 5 ans 20 ans yebaka sukasuka aluka source na ye place ya 8 ans oyo balukaka te bazaka bazoba fo bazala mayele ayebake sukasuka mwana wana alukaka papa na ye aluka mama na ye eleka na faya mobali na ngai leki ya mobali na ngai abotana mwasi mosusu mwana wana mama leki na azwa ye famille ya mobali na ngai esala nyonso mpo na mwana basala bakushima makambo nyonso basala nyonso mais ntango mama na ye akufi mama leki na azwi yaki kobokola ye ntango mama leki na abokoli eti akoli abali mais makila na bango atikala koyeba te tomonaka na bafacebook nde apiblie babalaka kaka conseil na opesa mpo mabeya te fu kosalaka nyonso polele dans le transparent papa aboti yo fo alia mbongo mpo makila wana eza ya ye soki alakeli yo esimba yo mbaa moko ye nde moto akokanisa te oyo asalaki mpo na mwana nga tika nazwa mo eloko boye napesa ye mais eza te mpo apesa ye baveste nyonso mbongo libala nyonso mais soki alakeli mwana wana esimba ye mbaa moko mpo eza makila na ye papa oyo aboti yo aza mpe akotikala kaka papa na yo quelque soit baproblème oyo ekoki kokóma na vie aza na droit ya kolia mbongo na ya libala kasi papa mobokoli mpe aza kaka papa ekozala malamu papa mobokoli soki belle famille baye kopropose eke balingi babala mwana aluka papa moboti bavanda basola bayeba koma eske bakoki kosala mpo na facture kasi papa moboti nde akokabola biloko soki aza conscient ke aza fautif
ba papa mosusu komona kotika biloko nyonso papa moboko lipo yende azwa soin ya mwana kasi soki pe alobiki akozwa biloko nyonso botikile azwa po yende mukolo makila soki alobi maloba ekoki kozwa pe yo surtout soki oza na nzambe te Kinshasa eleki partout. Bon, comprendre que tu as souka édition d'Abissu à Mokole lelo samedi 18 décembre 2021. Merci Ming Nabino Bayonyo Sobozaki Libaku. Ya Kolanda KNB News ya Mokole lelo Kasna PSP merci. Une équipe technique puis rédactionnelle Obasala ki Mosala ki toko si ma caméra puis régie si mama ki na Timothée KMB. Na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lieu en communication. Pe boss ya KNB News Jimmy Mukede Chimanganga na bino tokutani Mikole zali koya Kasna souhaité bino kimi na mabota na bino pe weekend elamu. Magazino Kinshasa na biso réalité ya bana kino